Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Et si qu'ils ont mis Bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce, n'alobara toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota, aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et que ça là vraiment biso bien makasi ming. Voilà. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Bampoichou, bonjour, bonsoir, shalom, 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 bampoichou, boumila. Voilà. La grande famille, toye lisusu, on a toujours que non soit likambweza, toyaka. Alors, beau aimer, beau partager, et ça biso bien. Publicité botikaka ekomana suka et ça vraiment biso kitoko makasi. Voilà. La grande famille événement zaka moko événement du siècle. Il y a événement du siècle, il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Les chiffres 7. Chiffre 7, chiffre 7. Ezanini chiffre 7. 6 jours de travail et 7e jour. Les acquis jours, il y a repos. C'est-à-dire que non, 7, ils aura déjà signe, ils aura chiffre, pardon, ou ils aura significatif bibliquement ou spirituellement, 7, ils aura une signification. Voilà. Beaucoup d'abo aimé la grande famille. Alors, événement du siècle, les Akamoko, il y a le 29 mars. Il y a anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Voilà, tout le monde yango. Mais avant tout kotanon bandeko, je crois bon mon titre nabiso, bon mon photo et miniature nabiso. C'est-à-dire que non maman bébé c'est ce qui aille et aille penza na makambo. Voilà. Tout ti kota la 8e épisode nabiso, il y a second choix. Franchement, second choix et banjo kende vraiment na ndenge moko ya kitoko te. Ya on a eu ça bino toujours bandeko bozalaka toujours patient na ba film ya Bellevue. Second choix, premier épisode déjà ba fongwela ki biso déjà histoire na premier épisode. Tableau nyonso na ngambo ya papa Serge balakisaki biso na ngambo donc ba tableau nyonso déjà na premier épisode balakisaki biso déjà likambo o ezawana. Maintenant etikala kisiko total to landa développement ou encore to landa nini ekozala nini ekokoma na chaque tableau ou encore na chaque problème ya bandeko. Voilà. La grande famille beaucoup tabo aimer beau partager tokimela tokimekota la film bandeko. Tokima tokimekota la film la grande famille ba film etelemi toza wapi famille Libota. Toza wapi to lingate level auto joie niveau auto komela biso moko to kitisa yango non level ce que c'est que c'est comme déjà na niveau moko ya likolo il faut qu'on continue bo mata so bozaki na level 1 boke na level 2 level 3 mais là nazo yeba te to zonga to mata parce que visibilité ou encore ba vie ya ba film ezo mériter na biso famille Libota te ezo mériter ata mokete famille Libota. Là, vraiment, je dois être vrai avec vous. Il y a que nos films et autres les matés. Bah film à Bellevue, bah film moi que bête à 34 44. Non. Non. Et mec c'était bandé. On est ingai. Na on s'est gêné déjà. Na s'est gêné à que non. Bellevue TV eza film moko lelo to lali nango to total 8e épisode boye lobi to la muka déjà na 100k ya ki ya ko bégé kutute boza wapi famille Libota boke wapi
boke wapi tozana nous coincer na ba makambo belé ya kosala vous êtes tout boko minana nunga na commentaire boza wapi po ba film ezotala maté ndenge sengeli film ezotala maté la grande famille bon c'est gêné ce que za famille libota ya sur c'est gêné à koloba non film et tala maté to partager total la film et au sala bien aimer partager comme ça na lobela bino lisolo na memela ki bino lelo comprendre la grande famille 8e épisode na biso to éviter ceux qui tokokende na 10 tokosuka na 10 ou bien tokokende na 12 ou bien 14 mais mabe ekoti déjà na ngambu déjà ya famille ya nani ya papa Serge bomoni mama Milo akufi. Nous les femmes, moi si azananda kwa libala na e bandeko to telemaka na prière to landa comme ça na ozongela bino. Papa. Bonjour papa. Mais non. Papa, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Tu pleures? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là-bas au boulot? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il y a quoi là? Pourquoi tu cries? Maman! Oh! Maman wapi? Maman wapi? Maman wapi? Maman wapi? Maman wapi? Maman wapi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. La grande famille, vous savez quoi? Bomoni mama Milo ndenge akufi. Bomoni ndenge leki bana basutuki ba memeli bango sankara mama akufi et voilà. O ememi mbutu. Na boyaki koloba yango, bomoni tangu Nikita abandai déjà komona signe ya moni mutu aleki whoop. Je crois na lobaki yango kaka na ba promotion na ngande na sala kana lobaki keno wana eza déjà signe ya mabe. Na kangaki na boyaki ko bimisa iloko moko boye na munoko nanga parce que bino bato bolanda biso eza na bato mususu bazana no mir spiritualité na spiritualité. Na ngai na lobaki no bomoni signe wana Nikita azomona wana eloko wana ezobima itamboli ebimi azomona on dirait mutu eza déjà signe ya esprit des morts. Eza déjà signe ya esprit des morts na boyaki ko loba yango peut-être bato mususu balingai balo mama BBC na boyaki na kangaki kaka mena lobaki kaka ya koloba keno eza déjà signe ya mabe eloko wana na ngai na compléter na lobaki no eloko wana eza déjà signe ya esprit des morts na kati ya ndako mena kangaki yango na batelaki munoko na nga na lobi keno bato balandaka nga ebele pe
non bakoli na spiritualité te. Alors tant on a moni mama Milo pe akufi et yango ndesko elobi ke no tika na fongola bino bomoni ata ovandi na kati ya ndako bandeko okozo oza na kati ya ndako moni eloko moko leku eloko moko o mona dieu lili moko bo tambolika ndenge nikita zo mona wana bandeko za déjà esprit de mort. Ils ont vraiment esprit de mort et kozwa mutu. Ce que oza siko na prière te, oza makasi na prière te, bota la siko. Siko soki boza makasi na prière te, boza na distraction, yango ne zwaka. Tangu nikita monaki wana, ezaki moma soki mama Milo ezaki femme de prière, ba ngeba telemi l'esprit de mort, ba telemi lango na prière. Bange batele menango na prière. Lokwa yepe bazaki basi bazwi non mayele na ye bazwi non molimo ya masanga bacheye akelo kwa ntaba akelo kwa soso. Ils ont interpellé biso basi, ils ont interpellé nous les personnes biso batoto to luka ke longi nzambe wa kona bino bato luka longi nzambe te. Il y a des signes na babloko ebele. Ne parlant na loba ke no Belvia za évangéliste. Ngana loba Belvia za évangéliste na yebaka pourquoi na benga Belvie évangéliste po asala eloko wana na kati na filme ache eloko wana ya koloba ke no mwana moni eloko moko leki whoop il faut zaka mutu moko oyo oyebi ozaka na vie de prière oyebi ba réalité mususu ya ba kombande mususu yaka ndo comprendre eloko wana. Alors lorsque Belvia tchaki eloko wana na kati ya filme parce que ayebaki ke no eloko wana esprit de mort et puis ekozwa mutu soki mutu azana kati dans les seigneurs te azana kati ya prière te bande koza mutu mususu azalaka aza condamné ou encore azobunda na esprit de mort mais prière na ye kaka esala ke no bazwa ye te tandenge ezui mama eloko wana kaka eloko wana bande koleka no nikita azwa ke ezaki esprit de mort yango wana ezui mama na bango. Ezui mama na bango. C'est-à-dire que non papa Serge ndenge azawana yembongo na ye eza ya kisi a sacrifiera kaka basi. Yango Maria ndenge azawana ayebi histoire ndenge mama na ya kufaka yango moni azalaka musika na papa na ye parce que ayebi ba réalité. Je crois tango ayaka lobaka jour boko yeba makambo bo pesanga raison. Je crois exactement oyo peut-être banana mibale soki nanu pe bazwi bango mayele te papa bango mais nayebi ke non ndenge na omonela peut-être Maria ko sauver banana mibale parce que Maria bitumba na tango yaka na lupango wana alelaka kaka na yaka pona baleki na ngai azolinga baleki ne balanda nzela ya nzambe. Bozo comprendre. Donc ma famille bandeko je vous dis c'est-à-dire takane na lobaki ke non il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Maria aza lumière, papa Serge aza ténèbres. Yangwana zolinga lumière wana te o eza na kati ya nani eza na kati ya Maria. Po Maria soki avandi na kati ya ndako wana ako détruire ba biloko na ye o yazo sala. Yango avegla bana batu nyonso na kati ya ndako wana botala bana elobi ata nani Aziza atuni Tegra o nga Tegra lobi ke no aza susu bien te voilà depuis maman kenda ke voilà yoka ndenge azo tourner lobi mais na moni susu bakisi susu piercing na nani na mutolu. C'est-à-dire que no bana na baza envoûté et dateli bana ba loyenge tout là eza déjà envoûtement au papa bango asa tia bango. Raison au papa Serge apesa mama Milo ya koloba keno alingaka nani Maria tangu mama na kufaka Maria boya koza pembenya papa na ye. Belvie oza suka mama na ngai. Umela. Yango na benga na nga Belvie aza évangéliste. Na tableau soki ke na tableau ya papa Serge na famille ya papa Serge. Belvie ke na biso na spiritualité kuna. Alakisi monde à ténèbres na lumière. Oui, alakisi ténèbres na lumière et sanganaka te. Maintenant attendons voir. To espérer que non Maria ko sauver ta baleki na ye. Parce que Aziza abimi pour na kwa ko zobana ana papa Serge aboyi. Raison ezani.
bana ndenge bakoma bazana ba bitambola tambolela telimabe voilà tout ça. Peut-être papa bango ça envoûté bango. Siko eloko o esalaki ke non Maria et ce qui Maria nani Nikita amona aza déjà na grâce à Nzambe na kati na ye. Po eza na mutunyo epesa meli mutunyo so tout komona eloko wana. Epesa meli mutunyo so tout eza grâce moko boye omoni ke non Nzambe ye déjà ko signaler bino. Pona na bandako boye bandeko omona ovandi pe boye omoni pesa ke non ndako eza kilo na kati ya ndako. Ndako eza vraiment kaka kilo zo comprendre te nini des esprits moko se côté esprit de monde ndenge yaka na ba makambu nango. Yango mona ka mwana Nzamba sa ndeni soka moni kaka ke non mupepe mabe na kati ya ndako azwi kaka mai na biso oyo bandeko. Mai na biso kaka ozwi kaka na nani na robinet. Ozwi kaka mai na robinet. O sambeleli mai wana oyebisika Nzambe ke no transformer puissance ya makila na yo na kati ya mai oyo ozwi mai wana o sopi na kati ya ndako na ba coin nyonso na ba porte na ba mur. Bon wana na banjokuta na spiritualité c'est juste parce que no film wana nga ememinga déjà na ba réalité mususu ya spiritualité vous comprendre. Alors total ali susu comme ça na ozongela bino expliquer non bien hein. En fait, tantine. Tu sais, le téléphone, c'est que bande qui a joué salon que c'est quoi aventure. Mais tu sais comme qu'il y a eu bonazo et batezani ni comme mususu maya ngai Nikita zaki na salon. Wana zaki nano. Maman Zelena. Wana maman zaki nano na bon. Expliquez nan, expliquez. Ça m'a En fait, ça me dérange tellement. Parce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, bon, comprendre tes besoins de matin. Arrête d'abord. Tu sais à quel point ça me dérange. L'autre fois, et les cas vraiment, ça fait longtemps, la première fois dans mon en fait, Nazara na salon, là c'était en fait maman Zala non vivante. Navandaka, je crois que j'étais sur mon téléphone, un truc comme ça. Nafandi. Le monde le quoi, hein? T'as l'équipe pour tes kangami. La lame que vraiment je n'ai pas ton Natala. Je me suis dit peut-être Tégra. Je vais même appeler Tégra. Je l'avais appelé. Et puis, il était à Oubima, de l'autre côté de la chambre. Oui, voilà, c'est les cas vraiment. Non, voilà, la première fois, ça a été. Et les cas vraiment, voilà, maman Zala Nano. La première fois, on a bon, j'ai appelé Téga, Téga Oubima, de l'autre côté de la chambre. Est-ce qu'on a telle place où on a mon équipe, les cas qui portent quand même. n'a expliqué bon mutolo bon mutazate mutaliki on était pourtant moi que j'ai vu. Mais après c'était passé une fois encore. Wanande na mona na chambre ya papa na maman. J'avais oui non mona non je sais pas ce qui ombre ce qui mutu je sais pas. J'ai même essayé d'expliquer à bomoni likambango ndenge zalaka. Tango réalité zalaki bazoloba, bazalaki na distraction. Mutu akei ndekomi expliquer nanu bien. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Tango mwana monaki eloko wana. Mama Milo azaki wapi? Mama bana bazo expliquer likambo ya nani? Donel. Mama Milo ya azaki na Mama Milo azaki na assoiffé ya masanga. Bana bazo expliquer bana babi mama yoka nanu nazo yoka bino. Tika nanu masanga azwinde eloko finiki nanu vere botala ba distraction oyo azaki nango. C'est pourquoi bomoninga na lingaka belle vie. Ba film à belle vie soko za muto mayele te. Au comprendre peut-être au monde que non belle vie sera belle vie et il y a toujours des messages dans ba film à belle vie. Na ba point nyonso na ba tableau tout message ezangate. Na famille papa Serge belle vie à la kisibiso grandeur ou encore à la kisibiso monde à ténèbres na lumière na ténèbres et sangana kate. Muto asakei Aziza comme expliquer nanu bien ezala kaka bongo abandaki koloba déjà muto asakei
yango air moko to telemelaka pe distraction oyo eza eloko moko ezalaka bien te diable yango moona na oyebisa bino bandeko toza na feti na biso ya 7e anniversaire ya Belleville télévision boyebi batu combien te oyo baosepela na événement wana te boyebi te na minute combien basi batelemi na showbiz nini ekozala kuna bainvite tous baquestion wana nyonso na kati ya bato. Alors diable wana ntango bango bazokanisa na showbiz wana bakozwa inspiration kaka ya mabe na kozwa inspiration ya mabe wana peut-être bino bozo préparer le 29 mais bamemeli bino distraction nde œuvre ya diable fonctionnera bongo yango mwana na yebisa bino la grande famille bolongwa na distraction oyo oyebi keno eza distraction eza œuvre ya diable toyebi ndenge de réseaux sociaux ekendaka parce que awa bango bazo préparer ba voisin bazo préparer ba 15e anniversaire est-ce que nga mama BBC ezalata mama Esther kuna to vandi to raisonner to lobi ke to beta non bo moko boy to longola bango na distraction non on n'a pas ce temps tout que bango ta na bango ba fêter ceux qui 5e anniversaire na bango c'est dans les bons toza même pas na inspiration na mabe ya koloba ke non to distraire bango pour na 15e anniversaire on n'a même pas malgré ba osala ngo ya batama la veille ndesiko ba ya kolakisa ba tout ça ba kanisa ke non biso to osani on n'a même pas ce temps ya ko planifier loko mabe basala makamu na bango biso pe to osala makamu na biso mais bango makamu na biso ba kokaka te filmer kota boye ba memi eloko moko na réseaux sociaux pour distraire bato bota la filmer te baomemela bino kabakata ya situation awa et surtout kaka soki fait maison ekoti po bolongola na bolongwa na présence wana ya kotala filme c'est pareil pe awa bomona ke non soki basisi nano awa makambo na bango le 15 awa bomona ndenge bakocréer na bafaçon nyonso mpona kolongola bato na bakokotisa bato na distraction tozanga kopréparer le 29 na biso. Alors le 29 oyo bandeko na yesi bino lelo toza le 12 février tito koma le 29 chaque fois attendre kokoti ces missions 50 na jour moko bandeko bo supporter nga na ko bana toujours kobeta c'était ya likambo ya 7e anniversaire na biso oyo ekozala le 29. Donc événement du siècle, événement ezakaka moko et to tricher mon douter parce que nous on n'a pas ce temps là. Biso toza na mutema ya lukunya te ya koloba keno bazo sala kuna boito sala on ne planifie rien de mauvais pour na batu mususu baza wana baza ba conscient. Alors la grande famille to telema na lobeli yango parce que film oyo alors to qu'est-ce qu'on a tableau mususu bandeko bo aimer bo partage pour nga on a un problème tu m'as compris on s'est posé la question moi aïe c'est mon bali na nini pour agresser Patrick Bongo quand moi ma naza sur la bande non pour réaliser en route pour accepter en route donc surtout on a le à quoi tu obéis me battre j'allais comprendre à quoi tu continues j'allais comprendre ma tout Patrick a tombé 5 pinces. Aïe, ça qui m'a balayé, à quoi Patrick m'a réagir. Yo Patrick a eu sur nous. Et c'est un gars qui a agressé, papa agressé quand Patrick est mort. Bête pour moi, on y a surtout baillé baïté. Nini, moi non, Nini. Au cas où il y a des camerounais, on y a Nini. Et comment foutement? Quand on m'a cassé boya Nini. Ni qu'on ne pas les coups. Na jile abando Lucas sous faire ça sous ba banda ko so mabiloko c'est ni kama pete oh apeso Patrick a kufina age na menga Lucas sous mobile sous na bala menga ba de la vie na nga 0 menga ba de la vie na nga 0 linde koki on a monné comme do mususu menga na sana na lubumbashi mobile na nga kufina akufite na bande ni suko lo bando lelo ki Patrick akufite ba Patrick aza muto aluka kinya yo to comme ça makambo grave. So no bano nazo lobana o mabe na miss na nazo kotela yi obi ko butubanga bakangela oyo ta aussi yo zo soka pa linda bano bana o kuna makulutu yo zo soka pa ya nani ni kamuni ya senga ndelo bulisi ni usali bana kusenga bulisi moi si je ne fais que faire ça depuis
Je ne fais que faire ça depuis. C'est tout le jour que je demande pardon à Linda. C'est tout le jour que je m'excuse. Je l'ai fait même devant l'ami de Patrick, maman. Non, comprenez comment Linda Koukangela mouté maman Kassiboy. Je ne l'ai jamais prévu. Je n'ai jamais souhaité ça. Tu penses que ça me fait quoi d'être avec un homme? Naïba quitté Kazarana Bagismo, Anna. J'ai appris ça aussi devant. Je ne sais pas. Nasengo pardon à Nini Linda. Namikata miki miki tona benga dako sangwa betanga devant yo. Akatanga pe miki que tu comprennes que je suis vraiment désolée. Oui, on lance point mot important Elena justement. Pour Anina beta kiote. Pour la beta. Ah bêtier. Mais fallait que yonde ba tomba ba pense parce que yonde moi c'est pour Nika Patrick. Oh, moi que nios moi ça cette histoire. Linda. Toujours solo là, bien sûr, mais à lire ma solo, on a qu'elle comme ma baie. On a un cœur dur. On a un manque pardon de ce salaire. Nous avons aussi milliers. Parce que ma pardon, il y a couleur néni. Pour on dit Mathias, na motema na mobimba. Moto so azo loba likamuso eza vrai. Autant na miss non comprendre que eza vrai. Kaka lobelio ngana cité pourtant tinaka déjà aria s'excuser. Pourquoi ça va pardonner ndeko na yo? Patrick écoute Linda ici, yo zoboya pourquoi? Linda! Oh, nayoki. Oh! Na mateka sinalbi avec Colimbisa, ils appellent en fait na Colimbisa. Oui, je fais mais faut en comprendre si comment tu le dois vrai je le fais encore devant toi. Linda, n'a sous devant toi. Non, ça va, moi je n'ai pas. En fait, moi je te prie de me pardonner s'il te plaît. Je t'en supplie. Ça va, moi je maman quoi maman des questions et quand comme faut naïe je l'ai jamais souhaité, je t'en supplie. Bandeko, vous savez, moté me suka kinga posana kota na kati ya film na betata Linda Mbata. Motema makasi on dirait likambu. Incompréhension on dirait likambu. Muninga sa sengyo pardon likolo nango mobali pa boye pa kapona kaka pona événement wana. Tale incompréhension ya nani ya Linda niveau ekendeli. Mais na suka ya 8e épisode tomoni Vini a sepeli na nani na Elena. Attendons voir maintenant Elena kondima to akoboya. Sûrement Elena a kondima. Lorsque ba informer pe Linda na moni Linda a seki. To ebite siko après ko seka lobby. Est-ce que Linda ko sepela nango bia seki kaka tika seka parce que eza liboso a Vini to ebite. Attendons voir sikoyo. Linda ndenge soki Linda lisusu. Elena na minute oyo soki ye pa kondima Vini. D'accord ça aussi mamutu hein. Est-ce que d'accord ça ko yesu ko bundisa lisusu Vini? Parce que ye kuna za violent. Ye kuna za mutu moko boy to ebite mutu makasi to ebite parce que ça bali déjà Davina kuna. Attendons voir yango na osenga bino bandeko to za lebele wana na film na biso ya second choix. To continuer. On va mettre ça na miss na. Moni baje. Oh di. On va basanga bala bolinga sa bazwa ba papa mba mo bo ezanga ti. Monsieur. Bango linga na bango na facilité. Na linge. Yo monena. Yo monena. Obude atema. Telema. Zoba moi si salité. Yo moi si yo. Assez bela no kwa mono na meka. Ba yo mo na film baba beto tak po ba pesa suna mbongo longo kei. Oh on plaque na ba. Jebise papa mo ben na siliki prochainement sur ça. Ya kola kate ya ka awande siko. Bo sibe no mo leka na ba fa papa mba oh. Di monsieur ça. Vous pouvez un numéro de phone. Ma petite n'a pas déchargé. Non, pas de monde. Ma petite papa n'a pas de numéro. Non, pas de monde n'a déchargé à Yomoko. On n'a même pas parlé. Le col, il a maltraité. Na mis sur votre banobi, magalo. Bimi sanga musenzi. S'il te plaît. Zoba moi. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ça? Ah. Ok, on l'a souté, ok. Mais est-ce que tu passais comment? Ok. Commande Lumba moi si. Comment yo? Non diminuer. Non la qui so zonga masika bande.
Wani. Gapate asaki ni balo na mbongo na mbongo. Omutali ozawa. Ya sobo bunda bagyo bunda kunako yo zonga no saloma mwana na miso mtabando lingo zonga. Mutalinge awa zonga awa. Fieno ba parole na o. Na beto kichola mutu. Na bizonga boy. Na loba no. Toke boy. Zonga la demia. Meka yo ba plago sa kite zo. La demia. Petsanga bo ba lo nga ba papa mana bino bona ngoa. Nga yaka na lie na meli. Spawn. Na déranger mutu te. Donc libundu oyo nga tiki mwasi na nga donc libundu abando déranger mwasi na nga ache mal à l'aise. Est-ce que normal? Donc nga ya ko lia ana tiki mwasi na nga na osola na okuna. Na yo po tourner question kwa moi muki ondimi. Pour répondre oni. Ce que benga okutana nga papa. Et là, la panne a gagné son bali. Oh, on a balofa bakuluna. Qu'est-ce que moi c'est ah, massa. Yo kanani mon ami. Non, yo kanini. Déco. Tableau, il y a décor. Na Naomi Ngolela. Nazo bete la décor maboko. Franchement, bravo. Bravo à décor. Vous savez pourquoi? Décor à côté na personnage moko non textuellement kaka nenge banango ya mibali ya bana mike nenge bazalaka parce que otali mbinga yango ya Naomi Ngolela otali décor mais non je félicite décor parce que décor non c'est un homme. Donc asime penza na zo alikolo na ko benda moi surtout tant ko benda siko Naomi Ngolela polo mais non Naomi Ngolela soni a otala siko na balabala mais non bravo na couple oyo. Je vous dis na ba tableau nyonso décor à jouer depuis to bandaki tableau on ne penza na féliciter non il a tapé très fort dans décor. A kenango penza likolo na niveau moko non. Il a félicité. A kenango kitoko makasi donc papa Serge libumune yo. Franchement, bino basela bobi makana bana mike. Boza makasi. Franchement, vous êtes forte. Franchement, vous êtes forte. Alors c'était au moins ça bandeko. Na clôturé na likambo ya film na biso. Je crois biso nyonso toza sans ignorer ya bobenginga yawa pardon ka boy ba benginga na yambite ape mama bebe se na sali yo nini bino. Alors, événement zaka moko la grande famille, to talana nous comme ça na ozongela bino. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te, tala occasion yango yo, olata, obima, osepela, na temple ya artiste ya grande renommée o yebana, ezali showbiz, yaka ko vivre, pe ko fêter. C'est ton ya Bellevue TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui balobi bien depuis année bandi oningi sinzo tote tala occasion yango yo. Depuis année bandi oningi sinzo tote
occasion yango yo. Lorsque balobi que non oningisi nzoto te occasion yango yo, c'est-à-dire que non événement oyo eza na ba surprise, eza na ba makambo ebele oyo koningisa nzoto na kati wana. Okoseka, okobina et tout ekozala na kati. Ane ebandi na noningisi nzoto te occasion yango yo. C'est-à-dire que non le 29 mars événement du siècle, 7e anniversaire, il y a Belleville TV Production. 7, et ça déjà chiffre moko significatif. 7e jour, de nanya qui n'a coupé maïe. Pour compléter. C'est-à-dire que non événement, et ça moko la grande famille. Showbiz, il faut étonda. Showbiz, il faut étonda. Biso batu ya diaspora, toza libanda, toza na ba famille na Congo, to somba ba billet. Ba ope baza na besoin. Il y a soutenir événement aux familles libota ya sur il y a 4 numéro eza na kati ya fiche wana bo contacter ba o baza na besoin ko soutenir événement oyo parce que jusque là événement oyo eza na sponsor T Belleville Candy ou encore Belleville TV Production yango moko ndezo sponsoriser événement oyo ya le 29 famille libota de partout ce que vous en avez besoin que non au tchapé à yo contribution à part que somme la bande ko ba billet ba nini vous en avez besoin de que non na soutenir Poutine nanga ba numéro eza wana na affiche ba numéro eza wana na affiche bo bengi bo solo bo que non ah ngana événement oyo na lingi na contribuer boy ngana événement boy parce que eza événement du siècle, c'est-à-dire que nos familles libota eza idée au Poutine a memi pour na 7e anniversaire mais to sungaye likolo nango ya koloba que non événement est le bien ko sunga wana tozoloba spirituellement, physiquement, moralement, financièrement et voilà. Et voilà. Toyete a dobele la keno kanyotu non. Mais toza batu toyebi keno événement wana, les événements moko boye, il y aura beaucoup de surprises, il y aura des invités surprises. Oyo, il faut nyon se kotambola na finance. Malgré que non, na spiritualité pe prière, ça toyebi déjà que non maman na biso ça déjà muto prière. Okebite boko mona be bo ya beta ngota 2 jours ya nani, ya veiller pour na kocha événement na katia prière. Alors finance peso solo là parce que il y a beaucoup de trucs il faut que ça la kuna oezo senga mbogo. Ba o bazana besoin ko soutenir événement oyo. Oyebi que nos famille libota ya sûr. Tala affiche wana kitoko okomona ba numéro tout eza ko figurer wana contacter. Ce que vous avez besoin de contacter Maman BBC ou de contacter Maman BBC ça osa nini Maman BBC a lié yo a en contact na bato akini plus la grande famille tous à la mikolo tous à la souple en esprit événement oyo toti kelango kaka Poutine yé mon côté de partout dans le monde événement yango yo tous en a besoin a tozo lobela événement. Après événement, to bete to lobela yango lisusu parce que eza événement du siècle. Ezalate. Na minute oyo Poutine aza muto liboso. Belleville TV Production eza muto liboso, eza production ya liboso oyo ezui showbiz pour na ba événement na nyonso koleka. Est-ce que boki ko imaginer tabino moko? Je sais que nos familles libota boza batu obo réfléchissaka boza toza mikolo na famille libota ba appel onga na zwaka na mona kabana mike te na mona kabatu o mito esalaka. Alors essayez aussi à keno ya kolo comprendre ya kolo ba keno biso nyonso to tia loboko na pat oyo et ça bien na pire esprit affiche za wana eza na ba numéro ya contact tout là et voilà événement ezaka moko na sina ebisi bino toza lelo le 12 tito comme le 29 le mangaite parce que toza wana pona événement moko oyo eza ya le 29 mars 7e anniversaire événement du siècle. Idée ya maman eza kitoko to soutenir na ba prière moralement et voilà botaka outi aux États-Unis juste pour na 4 jours. 4 jours azongi po ani makambo aza coincé à koloba que non le 29 il faut réussir ba filmer kotoyo
production koto nani ba tournage koto yo événement ya le 29 il faut pas préparer ba biloko o ba ko sepelisa bato o ba ko bouger bato bo imaginer siko na bino moko bo benda bilili il fallait ça la somme ya rapide aux États-Unis 4 jours à zongi le travail yango bomoni aboyi na e matalana asali ne matalana te parce que aza muto zo sala makambu pona ko sepelisa biso eza air ya koya que non à chaque moment oyo lakisi batu sapato oyo lakisi batu moi jupe oyo lakisi batu moi soki veste au lati c'est quoi ça on n'a pas ce temps là yango mona na loba ke non Poutine ka ndenge ke États-Unis abeti 4 jours ni nezanga ki pe Poutine akoti pe na ba shop penza ko ba awa penza oyo penza akoti soki na Forever soki na Louis Vuitton soki na nini est-ce que azangi mbongo wana azangi yango te mais aza wana te pona yango babiloko wana eza babiloko o papa Wemba na ba emenea babebisa Zaïrois toza na temps wana esusu te ya ba forme parce que papa Wemba na emenea babebisa Zaïrois donc toza na temps wana te bo lancer message obimi omoni neti na minicho ebimisi susu mama na biso grande dame ebimisi grande dame. Et c'est par là vous allez vite comprendre que non, aosa biloko pona ko sepelisa, pona concurrence te non. Ni nezanga ki pe sala pe akota boye wana na kati avion na business class akoti bo abimi akoti na ba shop pizza awa Rihanna akota. Ni nezanga ki eloko te. Mais azana kati ya ben ya biloko wana te. Biloko wana c'est quoi le message na communauté? Film yango to uti kotala na tableau kutu ya papa Serge na olo bango na tableau ya papa Serge au monde ke non azola kisabiso la spiritualité wana le monde de ténèbres na monde ya nani lumière nani ko sangana te koto matalana koto sikoyo oya ko saida batu babilo moko boye donc ozo encaisser loko moko te ya bien na kati ya communauté. Amakamona ba forme bandeko totala ngo papa Wemba babebisa Zaïrois etikala eloko moko boye oyo muto azondima alala na nzala me asombela mba muto azondima peut-être que non azanga ta place akolala me asomba bord moko boye elamba moko ya $3000 ba monnaie nango azana lopango te azana nini te. Alors on n'a pas ce temps là, on a plus le temps ya koloba que non boya bino boza ba éducatrice ya masse bo éduquer masse na bino na ndenge moko ya bien. Je crois que vous comprenez. Alors, on a kangi la grande famille. Événement, il y a le 29. Événement, il y a le 29. Alors, et là, ça dit que nous avons sous ça l'émission na bimana lobaka mouké comme ça na clôturé nanga. La grande famille. Tout le monde qui awa bango moko ba eyindela ki bango kuna na posez la grande famille. Oh my God. Et indeli bango kuna. Babundi bango kuna. Baswani bango moko kuna. Moko ye moko ayekolo baswa disant que non à déposer à Kolobake. Bala qui se place oyo afinga silauka. Kaka yo moko lisusu eko bima ya koloba ke non famille libota bakanisa ke non na kozongela bango mais non est-ce que boyebi te ke non Poutine ndenge aza wana bolimbisanga po na terme Poutine aza évangéliste Poutine akoki ko garder batu pembeni na ete o baza ba deux fois ah oui toloba peut-être batu ba mona ngo ba o ignorango nga mama bebese na oloba. So yo tali ba deux fois oh nyonso bazai pembeni ya Poutine bazai susu pembeni ya Poutine te parce que Poutine azosala évangile na ba film na ye. D'où akoki ko garder ba deux fois pembeni na ye te. Ce malheureux yo moko bino moko eyindeli bino kuna bino moko. Esopi bino moko kuna. Boswani bino moko kuna. Soki il s'agit koloba keno yo moko lobi keno olongwe. Soki lobi keno otikali kuna okalisi keno biso tozaki na besoin na yo faux et archi faux.
faux et archi faux. Parce que nangai, nabino, nabiso nyoso famille libota, tokuta déjà Bellevue Télévision. C'est-à-dire que non, ata lelo mbonge ya ndenge nini, tokuta Bellevue Télévision toyeba yango. Ce que y a qui okuta Bellevue Télévision, okei otiki Bellevue Télévision kozala toujours kaka. Ce qui yo koloba que no famille libota bakanisa ki na kozongela bango, yi bazo donc nazo manquer bango, faux et archi faux. Ba film betaka ba 100K eleki. Par contre, écoute, na okyo loba ke non, Poutine azwa kimia moko boye oyo na ebite oyo soki na okyo loba kimia ndenge nini lorsque bino oze su pembeni na ete. Bino moko non na promotion kuna ya film na bino bokoka ko sala ngote. Siko koto e pa Bellevue ko na ni famille libota to ko misi yo to ko o manke biso na nini. Ne lo kote. Bon, c'est la boyoka et la grande famille. bazaki vraiment les na maloba Bolanda moi de la presse qui les vont par au relever la ressource star na yo te l'économie société si la bisalo pour na mo pour le banini par contre bato bazaki choqué na une décision au moins de la presse à joie qui dans le moderne Ngai naza apa. OK. Donc kolobanga kolobela sila tende kolobanga bakut. Ko atana kolobela sila tende natseka bakut. Donc moi a une version na pour servir. Donc naza penza rechercher à mon famille côté. Moi je peux pas me retourner pas belle. Nga pas belle parce que Boyoki alobi aza vraiment recherché. Nanani ya famille libota aza vraiment recherché. Boyoki aza vraiment recherché na monde ya famille libota. Faux et archi faux. Il y a personne. Il y a personne. Kutungane naza bwana ebite so na saila ka bon. Peut-être na ba ki keno e indeli bango kuna. Est-ce que la famille libota tozo manqué tozo lukaye? Eza passé bandeko. Eza batu mususu botika bolongwa na ba ignorance. Ovanje okanisa keno batu bazo kanisa yo keno o manqué bango. Nzoka pe kutu ba bosana na yo bêtise au pakola mère. Siko nini yango osala keno ba o manqué bango. Bêtise au pakola mère. Oh lelo peut-être babiso ba mususu to sa musala ou encore batu mususu batabaza pembeni ya mère boye mère a comment na ba réserve belé vie à comportement na bino vie à comportement na bino mais tu te permets ya koya koloba ke non naza vraiment recherché na famille na monde famille libota bolanda lisusu donc moi a une version na pour servir donc naza penza recherché na monde famille libota moi je peux pas me nde eloko wana na bitala batu ndenge bazaka ba vivaka na ba arrière pensée donc au kanisi yo moko na mutu na yo lobi ke nonga ne naza boye naza rechercher kuna mais ezata bongo te 0 ya NON et chose grave parce que naza na vidéo wana te alobi ke no Bellevue abanda alingaki bolanda tolanda et puis vous comprendre eloko na ina luba et pas belle. Là, la loi va pas belle parce que Alina qui va intoxiquer la fille. Faux et archi faux. Faux et archi faux ya koloba kenon ngana longwa et pas belle vie pour balinga qui va intoxiquer na finga. Mais de l'autre côté place oza. Yo boyi parce que ba intoxiquer qui balinga ba intoxiquer yo finga. Mais de l'autre côté ozo finga tozo finga te. Mais de l'autre côté ozo finga butu loko amoy. Tina basali ya nzambe ba mama Enis ba sœur Enis ba oti ko fingama bozolanda ozolobela sœur mosali ya nzambe ozo beta pe na se olongwe pa Bellevue soit disant que no balingaki ba intoxica ki yo po banda ko finga yo ngo olongwaki maintenant de l'autre côté ozo finga to ozo finga te bozolanda bande faux et archi faux parce que ba vidéo parce que na prépara ki vidéo yango te malika ye moko abima je crois lobi na ko luka vidéo wana. Pardon. Aloba nini et pas Bellevue atikala kotinda biso te to sa nini to finga. Eza
C'est juste que la méchanceté à kolobaka que non. Bino nde bo mankaka nani Bellevie mankaka bino. Bino nde bozana parce que boko kaka ko bosana Bellevie te bozala na ye bolongwe. Mais pour tourner page. Bo se concentrer na mutu o bozana ye actuellement. Bozangi sakate ko bima sans kotanga kombo ya Poutine. Si kotango bino bo bima botangi kombo ya Poutine, c'est-à-dire que non yé mutu azo manquer bino. Parce que yé kutu nenga za na façon bino bo travailler na minicho. Je ne pense pas kutu que non ozata na souci avec loba que non ata bo sengi ba pardon que non bozonga lisusu wana, je ne pense pas que non bozashi na ba place. Na chaque sortie na bino bozangi sa ko citer kombo ya Bellevie na ndenge ya mabete. Eza nini? Azo manquer bino. Pour mutu oyo bino bozana sous besoin te. Na makambu na okutu na makambu ozo sala kolinga même pas ko pointer ata kombo na ye. Siko na yo na Bellevie nani akozana besoin muninga. Nani akozana recherche muninga. Il y a que non écriture, aucune écriture à Poutine, aucune inspiration. Bah mal à la tête. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Bon aimer, bon partager vidéo na biso. To ozala wana ka pour na promotion. To continuer à consommer film na biso ya second choix. To ebisor ya papa Serge te ndenge kozala. Aziz azana besoin kozwa bana, papa Serge pe aboyi, alobia ko yiba bango. Alors totala, ceux qui maria a ko sauver bana wana. Sort ya papa nani kozala nini, sort ya Naomi pe kozala ndenge nini na mobali na ye décor. Est-ce que Vini kuna Elena kondima e tozala wana lobby pour na kotala 9e épisode de la grande famille. Je vous aime énormément Lempo Ichou famille Libota, c'est-à-dire que non toza wana pour na Poutine na biso. Alors to continue kozana bon moko to longwa na distraction ka ndenge na uti koloba to longwa na distraction événement du siècle ezaka moko ya le 29 mars na Showbiz 7e anniversaire ya Bellevie TV Production. Alors tokutani bandeko lobby bisous bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.